Atangaki ya mbila. Ya mbila. Ah, mettez sur magasin. Amen. Mbasora malonyo so ba yeba kiam. Moi ça place. Oui bien. Alléluia. Amen. Nanga ngazoko kusalisa mututi. Na minga ngababa babangi. Ayeka kato. Bondelier. Kuna bagi mafuta oli. Te ya mbila. Ayebiki ya mbila na punune si baka. Alobaki benanga ingai batokisi ndambu batsakoliye. Bolandi benemi. Amen. Et ça a déjouté le beau Seigneur. Ekiti. Papa la gana baba ekiti na ressemble tale hein. Quand tu le mets à bateau comme ndoto ya ba. Ya baba. Et ça le va dire. Tu le vas avoir pour peso maye na yele. Keba bakusa yote. L'église pele na sera moyo ba yeli mbongo. Ayeli na yelo la. Muto ayeli mbongo. Muto ya na mama ito chawa. Quand on moni fosumba ba chipre. Fosumba ba chianguya. Oya rush. Ma Peut-être babo ko bagaze. Fosumba ba chi. Oh, biso ba soiti to ba kapo bongo. Lukuta. Oh, ba tabandu ba lufu. Alléluia. Makila Yesu sasa ukate. Alléluia. Amen. Makila Yesu sasa boka. Bana na zambe. Awa tangane ozolanda bazao. Atala voyage ko la tika ba place songolo la kini kote. Na banola ya mateya ya ba serviteur na zota mona bango moko. Na monyo logote ya batu. Ato tombo kiena komi na bandebele na ke fungule l'église. Soki na fuka mika ka kola pasa ka musala. Yawe! Kanisa ngai. Umuna kama ni papa ngolo. Yo nini kuna? Kisi pesa nini? Wow! Papa na weka katorio. Tuzungana. Vous comprenez? Atane bazondima, bazana motondo. Asombi po kuila ina ngomba. Mateo tozotindika ngo benezo bomba manakati. Na ba WhatsApp bena kona bobombi. Blessé papa. Israël ndena no bia o maike ça va. Biso tozobenga to ibisa pe muninga na hiyo. Pako bila watu mili na mangenga ya Yesu. Pinga. Yesu mama gazi. Amen. Ni na sekretero kutoka mwana bango. Kula hivi ni ngazo mimela ngana bango. Amen. Tukuba na malamu vitu kusuka malamu. Oya mabe yemo kwa mimi. Kwa mimi misa. Kwa mimi siko zaidi. Amen. Ndogo nyuso hivi kasali lagi bwiti eka. Yoga soni. Talio. Le cas, au commenter les églises, tout le monde Nicolo, tout le monde Missionioso, quand les baptêmes à la concentrer, ma prophète vous à la concentrer, ma prophétesse vous à la concentrer, au lieu que ma pakolo mafuta, au lieu que ma tchama mafuta, mon gondo et songolo, au lieu que ma mais l'élo, ça m'a beaucoup Nicolo. Ça m'a beaucoup Nicolo, ça la concentrer, bien même, ça m'a beaucoup Nicolo, ça la siko. Sans peine à bon Nicolo, mon père, c'est la Bible. Yobi na biso na mokanda Exode chapitre 22 verset 33. Bainyoso bakosalela mafuta oyo na lolenge oyo lingite. Balakela mama bepe balongola bango na libota ya bana Israeli. Nzambe tala ba papa, tala bana. Bilenge mibali pe bilenge basi bafuka mekatelesika onsa. Kona ngai, yobi ete loboko losa mokusete pona kopambola. Nzambe ba mafuta nyonso ba prophète ba pakola bango ya mape. Ba mafuta nyonso ba pasteur, ba apôtre, ba bishop kolo yondo yibi. Elongwa kola na yebi eto lobela biso na confinement. Et ça na ba mafuta ba pakola bala na yo, ebele ba longola bango betwale. Ebele ba longola bango makama malamu chaki. Mena ministre ba yoki liloba na yo. Bibelo bi ba yoka kali loba pele lobe sala kali ne sikola kabango. Santo ngana salelaka, asan sambe abomo. Asan sambe asala likolo na se. Ba yoso konzi ya bamwinda na biloko na yango. Cela. Ok, ezalaki na likonzi moko babenga o chandelier, ezala pa na maboko 7. Yango pe po chango kui. Seke kola so senga ke biloko ekisi faza ko consacrer na huile portion. Yo ba medisa yango. Tokei na mesa ya kotumbela malasi. Tokei. Na mesa ya kozikisela mabonza na biloko na yango nyonso. Ya mesa ya kozikisela mabonza kwa ba offrande na place tuzocha ba offrande segeli pe tochaka ulianza ya Nzambe. Tuta pe na sani ya monene na esika yango efandi.
c'est que place yango efandi il faut ça la sani ya monene nde oyo wana esali nini ezali mais lelo komona l'église ebele asombika bamba sani ya monene oyo tobande kobengaka la boma libala atie ebele mafuta na kati yango zwa oyo tension azoluka na ye mbongo orke ntango yo osu mafuta wana bilaka lipasali nini elalino orke nzambe alobi mafuta wana mutakala wana nzoto te aleluya yo bapakola yo yango wana azaba asali atika yo po oyo eza na kati na nzoto orke oyo ya nzambe emonanaka te eza nde oyo ya molii ya molino tosala bato kita na ndenge wana biloko yango ekokoma ya bosantu mpenza. C'est là. Soki deja esi mafuta biloko nyonso eglize komi ya bosantu oyo babengi na français comme saint po esi mafuta tuta biloko to moto pamba asimba yango te. C'est là. Peut-être que makasi andela nanu place wana biloko to moto pamba asimba yango te. akosimba yango akosimba nini te oyo dali asomba oyo profete atekelaka bino l'église mutu pamba kokosimba yango eza na balite oyo nzambe apesi bango mosala opakola kaka l'église mais kokopakola yango na nzoto pambapamba te omona libete papa na bapaster baprofete bango na milai oyo eza uyorsion somba $10 yo moyipi asolakela yo mabe po yoka tika nasekomo nango soki te akozwa mabe lapa nde so osimba na oyo doyipi bango basimba to mwana bongo mpona kobondela mpo na yo soko tye tembe kola koyebiso na mosali na ngai natindaka aloba kotyaka te tembe soki osimba bapakola yango etya maboko likolo na priere mpo nabondela mpo na bino na preparaka mateya te nzambe ayebisaka soko na biteya boye te aleluya soki otosi ofongoli maboko no likolo nzambe nakotasa te yo oyo batiaka te nayo kolongwa okomona so nguya na nzambe ya solo nde kokota kati ya bomoi na yo mpe banda misala kitala semona na ngai okopakola mpe aron na bana na ye mafuta yango mpo akomisa bango basali na ngai. petrese maboma kasi alobi boye ntango ozozwa mafuta yango ozopakola kaka aron na bana na yo balandela na nsima bakoma basali na ngai orke mafuta wana eza kaka mpona kokonsakre motu kokoma nganga ya nzambe eza mpe mpona kokonsakre motu kokoma roi yango bamonaki nzambe abengi samuel alobi profete samuel kende na ndako ya je koma kuna nazokomisa mwana na ye mokonzi okozwa mafuta kotia na liseke me epai ya saulu bazwa mafuta batia na molabi me mpa na david batia na liseke orke liseke ezotalisa bokonzi liseke ezotalisa pouvoir papa awa biso na kisasa bapakola yango na nzoto na rekomandation ya paster akosaliki molimo mosanto orke bible elobi atingi molimo mosanto moye balimbisa ye ezate molimo mosanto kaka yona yesu masiya de nazaret ayebi so kozwa mafuta opakola eloko nini esangi de maladi nakoma na yesu prima mbasi nakoma na yesu esalani prima kotala mafuta obanga te baza bato bayaki miso baza na bango ya nzambe te bayeli bamafuta bakozambo mongo nde ezanga kozwa mafuta na nzela mabe te nayebiki mafuta sesitikisingaza mafuta yango ezalaka bapriere ya jete bato maladi basobili basobika batamikaka basososo solution nde mafuta ya solo bakakotakola mafuta afuta balobi naca miso bazotela ma ya kosokola azulaka ntina zoma ya sali nini oli olakeli mama mabe pebile lobi na se bakolongolo na lisanga ya bana israel seke na lisanga na biso kona sali nini yo ntango ozosenga nzambe apesa bukongo yango lobi na mokala na proverbe chapitre 1 verset 22 à 30 soki obelelinga na peshe mokongo ntango pasi nakomi koseka yo
Ça me demande alors. Alléluia. Comme alors, allez, on y en pas. Pamba. De tes soins, on va casser. Amen. Qui t'a laissé? Pamba te ezali ya osantu mpe osengeli kopesa yango lokumu. Peut-être que on va casser. Alors, on est sur le bas, les Moïse. Nous sommes bien dans le Moïse. Mafuta sa mafuta ya bosantu. Esengeli pour kopesa yango lokumu. Mbona kuna mbaya bato papa babonge ni malai. Papa il est oui combien 4000 dépesa nga $10. Oui lo Doli. apakoli na nzo Na nzoto. kolo atali na makomi ya ngana lobaka moto akopakola ngo so alakela mama Mabe. yango monaka tokota mabondelo kina bamangengi balusisila moye makambo ya kimia Eza te po mipakola mafuta ya nzambe opesa ngo lokumu te yango monaka baeglize ebele ya bato mafuta soki bato batanzania ekendaka mbala moko oke bino nabi ntango bazopakola yo mafuta ezokita ntina mandefo seke bato baza na se bakozala deja kobénéficie mafuta wana seke nzambe ntango apakolanga mafuta bato nyonso baza na kati na vision na ngai ilfo babénéficie na oyo wana eza uli ya nzoto te eza uli oyo batekaka te eza uli ya molimo aleluya soki na ta wana moïse akosakaki aro na mafuta mpona nini ngonga wana nganga nzambe ya solo azalaki Moïse azalaki mosali ya nzambe aza mosali ya Moïse Ya Moïse. sengeli apakole Mafuta. maboko makasi Aza lokumu peza. yango moni mwana nzambe bakosaka yo te yamba ya basali ya nzambe Ya Nzambe. kandenge na nzambe papa profeta bizwa huile d'olive soki nga na wese esala nini Cha. sopa ntango ozolambelaka mobali no biloko tianaka Nakati. yango ozomona mibali bazokufa noki basi bazoti Likolo lese huile d'olive olive. ozwaki epai ya pro Eka marché de tala nano sang. adistribution bango wana sainaka boye tala bakosa bino te ngai israele bakolobanga mpona mpe tokoloba oyo boya tosaleli mwana na nzambe oyo wana osalelaka na natinda yo mpe alobi bokoki kosalela yango te mpe fo kopesango lokumu seke ntango fia meme l'église tozotya na kati ya mpri ifo topesango lokumu ntango naza na uli ya bomoto boye te nakoloba uli ya nzambe kuna supakola kuna mafu wende ya yango ifo topesa ngo lokumu oke uli wana na kale ezopresente jésus nazara mpe nazare esengeli mpe moto akomanganga nzambe ifo yesu asala likolo na ye alleluya yesu nasala ye tambusa yo sikoyo yo ozopakola uli na natindi yo mama uli ana ezali te nalali te naloti mabe na butu tona mpe bana nzambe ozomona place oyo frankine banda lelo makambo ya wili yaku ya ezalaka bakombe berger ndenge ezalaka mpo tosomba sani ya mafuta ya wili seke bato ba $100 basala nini Baya. bato ba $1000 mpe banini Baleka. eske wili wana ekomi onction ndenge nini sani wana euti Wapi. mafuta yango bosombi yango na magazini ti ekoma wana nde ekomi onction tolina ntango tolina yango esopana kosala eloko moko te yango moninga israele na baeglise nyonso nautaki babandaki kobenganga motomboki naza mpe motomboki ya solo makambo eza ya papa nanga te mpona te natelemela yesu mpe amonaki oyo eza ya papa nanga te mpo asala nini atelemela banda lelo makambo bauli na nzoto ya buyu ya profeta na biso mba uli mema ya mbila elembisela biso bato moso na mike bien oyo ata na matembe aleluya batei jake alobi soki moto azopela na kondima bino basali bokozwa mafuta bosali nini bopakoli lokola na exode 30 kuna kola alobike mafuta wana bokoki kopakola ngo motu pambapamba te ozwi ata ya mbilo osali nini opakoli ozwi ata ya uyo opakoli ozwi ata oyo soki mafuta nini oyo osali nini Opakoli. okoki mpe kopakole mpe te koloki ozali mafuta ya solo. kota na kati ya nzoto moto Abika. moto basali nini Abiki. interesi moko Amen. okomprendre interesi moko Amen. likambo lelo tolobelaki bino tokolobaka likambo etali ya uyi
lelo baeglise de réveil ekozala église oyo eza na force. Église de réveil eza église oyo bakoki kosaka nango te. eloko bavie babebaki mingi mpo na nini batangaki mpe tro basinga mpe bapesi moko oyo katozotanga luka nzambe adirijaka yo surtout bandimina biso kisasa so ekalikama mafuta profete ayaki abiasa na huile d'olive 5 000 nde ozomona baeglise ebele lelo omona mondimina huile nde na saki ata bazala soki ofungoli basaki so eza te na valise omona huile atie na ndako mpona kokengela milimo mabe kota te alobi mutu moko te na libota ya bana na ngai akoki kosalela eloko ya ndenge oyo mpona ye biso tosalela bana nsambake so losala kemo na yawe eza lotanga mingi te lokolanga motei somba bible tangaka bible malamu tangaka bible malamu soko comprendre verse wana te benga ngai kalo papa place moko natangi nazo comprendre yango te molimo mosantu akosunga nganga yo na explique l'église nyonso te bokotaka misusu eza basimitiere okoti okangami eza nakolo basimitiere oyo batomba benyata aleluya basala mesoko niete te na mowe ye moko azoleke te ta mpasi batya ngai mowe eza nde mutu aza na connaissance ya makambo na nzambe te yona nde mowei etelesima bo makasi pourkoi ozosalema pourkoi bosalelaka mafuta meme likambo etali ya mai lobaki molimo mosantu akamba yo ezala bitili te oyana bamilangi ya bamai tule bandimi bakotupia bamai tombolako likolo papa bandanga na mbelaki mwa yo na nzikina te ndenge totambolaka bo jamais na mama de okasi mai na mama na biso mai bango nyonso mai seke likambo eza na kati ya mai yo bana nzambe kolo asalaka na ndenge eza nakola na ose ya molingi moko tozalaka na ye oyebi aleluya ntango abelengi maso kuna kosampa esengeli liboso bopakola yango na ndako na ngai tesemba bopakola yango baroi moto akomi roi troisièmement bopakola yango basali na ngai mpe banda bopakola yango nano aron seke bato misango lelo bapaster baprofete badali bachanga bana bino mpe bosala ozwi mwa maladi na yo mokie mbango papa alobaki na bakola wili d'olive profete alobaki na bakola wili d'olive ozokomprendre na baverse oyo nazopesa yo okomprendre ke vi na yo epepa lelo mpona makambo ozosala likolo bakosa huile d'olive tosalelaka yango mpe babandaki kosalela yango mingi mpona kokonsacre moto kokoma roi kokonsacre moto kokoma sacrificateur mpe kokonsacre biloko ya eglise nyonso ifo bapakola yango oyo po eza biloko ezosala na kati na elanga na nzambe eske huile d'olive moto akoki kopakola yango na nzoto huile d'olive moto akoki kolia yango nde lelo ye oyeba betela yesu bakokoma kasi bazokosa bato ebele jake azoloba bien alobi bien mpe alobi kombo mafuta te omoni mpesa mbuliyaka baprofete na baserviteur ebele jake alobi kaka soki moto azopela akobenga bapaka ya lingomba bakopakola ye mafuta tokopakola ata mafuta wili oyo tokopakola ata mafuta mbila tokopakola ata mafuta oyo po teloza te teki eske alobi topakola moto mafuta olive aleluya awa tozokende malembe kozala presete motangi telema totelemi na biso nyonso ozokende na français osilisi yango apres bafandi nde tozokende na lingala malembe pirame koma baverse oyo omoni mosali atieli yo tembe benga ngai tosolola exode chapitre 30 verset 22 à 33 tanga yango moto nyonso ayeba yango zwa baimage Exode chapitre 30 verset 22 à 33. Lisons au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends de meilleurs aromates, 500 siècles de rime, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 240 siècles. Cinnamomum aromatique, 250 cycles de rousseau aromatique, 500 cycles de
casse selon les cycles du sanctuaire et un livre d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Sukawana. Parole du Seigneur. Tiens le point là qui est démofable. Donc continue à maman. Les lois ont bien aimé qui s'en fait faut voir. Quand c'est tellement qu'on a sa pasteur, t'as pas pensé comme ça là, les gars na combien j'ai le ma papo, na l'équipe. Allez là bas ça. Ndenge ngapi na sote ya bino, ndenge ngapi baba ndenge kote ya. Allez là bas ça. Les lois ont qui sasa, okomona na lakini l'église msusu. Camarade na zomona bi o exemple langia o de livre benza e uti na Jerusalem bateka na ngona $50. Tala ngomne. Bati ni baso ya kaka aso tali tanga achana ke. Umonde bozo fingi sama pastor pour ni utanga kana bilo Bible. Facebook, WhatsApp, a journal ma pokie, so ba tia français au style ki okangi TV, lingala po oso yeba makango na nsambe mo zindo te yango baso kosa. Il a lu Nzambe azobisa Moïse. Puis après c'est l'olenge nini ya banseite o bakosala po koma huile d'olive mais koma na eso sur la ville était. Donc on a dit David tango ba consacrer ma mona huile. Premièrement que vous donnez ou ya ou spa passer na maboko. Ya kota makuta ya fara na Saulu moya banga ye exacte. Parce que ba mafuta ya nini ya bonsanto o jamasa nini atindi. Dada pagola yo, profeta pagola yo, bishop pagola yo. Tabanga dile ana pagola yo, wala basemi gome. Ana pagola yo, wala basi gome. Ko mo pele ni makamera zele mafu, ya mafuta. Kita bora langai. Kongo basale langai, mosala ya kinganga Nzambe. Arabe tangu basapa yo mafuta. Baba no sala ngo mosala kinganga Nzambe. Na kwa bisala papa se pas prophète. Sima okolo banaba Israelite boye oyo ezali mafuta ya bosantu mbula na mbula bakobanda kosalela yango mpona misala ya Yawe. Sela alobi okolo banaba Israelite mbula na mbula elo parce que bien la éviter sur les mots français moi anglais. Aboya masenima na yero za la Bible. Ngai Israël na terre abilo za la Bible. Alors il y a bisa ba Israël tinyoso. Mbula na mbula même tata ona lelo. Ba obanda kosela ya ilango. Bona ndaku na ngai za ya Nzambe. Bona nzamba lo belo mwana. Tabu kisa ye. Ayebisa ba mota ke no. Biloko wana basala te no ayebi yango. Watafiri hapa consacrer nana komi rote me consacrer kama mafuta ale koti na mtu naye. Ile kama mwe abo kontesali nini? Ekoti. Yo betanga mafuta yo kota deja pa ina yo. Mwe deja abo konzanga beba ni misala kati na bobo ila. Na yo, mesala ba mafuta ba tubaso pakola. Lokola Nzambe so bike mutu ako simba wese kila la kila baba. Maale, kitana sepo ngoka kale golewa. Moto moko te akoki kozwa yango pona kopakola na nzoto. Adela. Mon côté à koki kozwa yango pona kopakola na nzoto. Moto moko ta koki kozwa pona kopakola na nini? Usirike nani? Moto moko ta koki kopakola na nzoto. Kopakola to pakola te. Sambale mbisa. Amen. Alors moto moko te. Akoko sa mafuta pakola na nzoto. Baba kaka kama pasa na chama kweli. Kitasi pe moto moko te akoki komeka kosala mafuta ya ndenge oyo. Betelesi mako makasi. Yambi balalobi moto moko te akoki komeka kosala susu mafuta oyo. Ba indie bazosa, ba chino bazosala, dadi bazosalela, profete bazosa, ba profete bazaba oui. Asengi oui memele ya mbila pa ya kalamate na matembele amen bakali la kaipenda amen kuba kali la kaida kala oyo
oyo memeli ye po abima te eti moto adia mafuta yango balobi soki moto aza na maladi bopakole mafuta oyo osoba bible batangi yango esika nini aleluya oza na deba priere esili yaka na deba tokende kasi balobi so moto aza na maladi bopakole kuidoli balobika moto aza na maladi bozwa mafuta bozala nini bopakole mpe meme ya mbili oyo topakole meme ya nzi Apolo bibo pakolo kaka mafuta tangi oli Apolo bibo na kosala yango lakini mama Ndesa kwa kosala yango Ndesa kosala yango kwa nini Ndesa kwa kosala Seke basema ke basala mwana zambete ayenda longolo na pamanda na zambe yango so mona bato nyonso basala biloko basa bato baloji Alléluia. La chose qui a été consacrée au Seigneur. Donc, on a le Israël, il a mafuta, na sema mafuta. Ceux qui ont dit que c'est mafuta, na sema mafuta. Na saranga muta sentiment, wewe ndio sasa na uido limu na ndaku kwa. Bada. Salali. Bada. Dize. Pande la place wa. Yesu. Au moins que Bible sala makambo bele. Pande la place wa bi oya ko meta ko. Ko la ngona soto. Papa saniete, osio ezali moko Jésus-Christ Nazareth. Papa saniete, osio ezaka kombo na yo. Oh, kono na Yesu de Nazareth. Protège mon corps moko katresika bon. Protège mon corps moko katresika bon ensemble. O nyonso balongo la kala tena mafuta yawe, eba dosonga. Eba dosonga. Eba dosonga. Eba dosonga. Eba dosonga. Sambo ngala sale la kwa Jésus Nazareth. Na jefe penda na nyonso. Lili au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous croyons à la salle de la paix avant de nous les cigares. Merci Golo. Visitez mon corps, mon corps, mon corps, le nom. N'a comme Jésus-Christ Nazareth, et tout l'oubli. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ.